Awa mende ya mibale yango. Mende ngaye. Mende mibale. Kabila reste en fonction jusqu'à nouvelle installation du nouveau président. Mais Fatshi, article 70. Fatshi reste en fonction jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Kakabor menda betanga pena betango. En tout cas, tant on a somona ndeko Matata Ponyo avandi wana ba Congolais boyeba ke Matata déjà arrêté. Nasire bino. Tango président ya cour près de cour de cassation. Atindela ki Matata le deuxième lettre. Ya koyebisa Sénat ke nazana besoin ya mutu wana. Lokola Matata corrompa ki ba sénateur rebelle. Bazwa ki musolo ba tena posi. Seulement pour protéger un antivaleur. Bayeba ke yindiande. Na yebisa ki mutu yati na veki salume. Balobi oboyi facho longwe. Tobeta masolo ya kingakati. Kingakati yango kingakati eza ya ba Congolais. Fayulu lobaka na biso soki nazwaki pouvoir je dois arrêter monsieur Kabila. Aujourd'hui tu es où? Na kingakati. Fayulu lelo utu wapi? Na kingakati. Ah botika distraction. Muzito yebisi biso. Toko créer sécurité pour d'investisseurs bayate. Est-ce que mutu ya boy? Toko voter ata burgomestre ya quartier? Aloba bien, toko voter ye? Fatshi, tout être humain a son droit de vivre dans ce pays. Mais Martin Fayulu côté le biso tribalisme, babomi bande ko na biso baluba na kati ya kikwiti. L'élection. Est-ce que Martin Fayulu vraiment? Bampangi muke songa ben il faut ben nous rêver mon toy. Yake vanda mutaba ndundu fe. Batu bolanda kamboloko nyama mayele na yebisaki binoke na kozonga na retour au pays. Bakoyoka biloko ya suka pe ya mbala suka na yebisaka binoke oyo bazana vision ya Fatshi bako comprendre politique ya Fatshi beton. Oyebi tango tolobaki na binoke toko déboulonner système. Batu baseka ki bafinga ki me komi moment o peut déjà tozo déboulonner nde musala ezo salama. To yaki kotika batu te na mboko. Likambo oyo ezo kopesa pasi na ba Congolais. Ndenga yemoko kolo ya mboka lobaki azalina nous satisfait pour na baziz wana na justice congolais. Oui, c'est vrai. Ngai na encourager maloba ya chef de l'état parce qu'il a raison. Kota la justice congolais vraiment ndenga bazo sala musala. Pe kota la makambo etali bana ya mboka na kati ya Sénat bayokisi biso soni. Kota la confiance oyo ba Congolais to pesaki na papa batu lukwebu. Bande ko sali biso passe. Personne peut mawa. Comment un sénateur Matata Ponyo oya yiba musolo ya mboka. Ayiba musolo détournement de fonds. Likambo etali bukanga lonzo. Moi je voulais savoir quelles sont l'utilité du Sénat dans notre pays. Ça c'est une belle question hein. Nazo tout nango maintenant président ya Sénat. Et puis batanga la biso loi. Oyo ezo ko exercer qu'il faut Sénat exister dans mboka na biso. C'est un procédure hein. Comment vous blaquez avec le peuple congolais? Nous ne sommes pas des naïfs. Toya kotika batute, nous sommes sur la démocratie. Moi je n'attaque personne. Mais nous sommes attaquer le système, on a sommes na kati ya bato. Matata Ponyo asali na kati ya gestion ya monsieur Kabila. Ba yebisa biso likambo bukanga lonje, bande ko balandi o bolanda kamboloko boyoka biyam. Ba lobi bukanga lonje botaka biloko te. Mabelane sana tina te ekoko bota biloko te. Awa tokeina maponomi na 2018 Fatshi président. Tozu hilunga ilukamba pepe tocheye premier ministre. Akeina bilanga la bukanga lonje aloneli biso biloko eboti. Malgré mutema mabe ya gouvernement ilunga ilukamba ndeba Congolais bakufinzala. Biloko nyonso epoli. 8000 tonnes de maïs. Bongo Matata yebisa biso bukanga lonje botaka biloko te. 8000 tonnes de maïs uti wap. C'est une belle question. Je le pose maintenant na procureur général. C'est bon. Matata lobaki bukanga lonje gobota biloko te. Article 16. Il y a notre constitution. Crime contre l'humanité, détournement, impunité. C'est une violation de la loi. Est-ce que vous avez laissé Matata Ponyo librement dans notre pays?
C'est bizarre, hein? Quand je vois vieux battre le quoi Bozalaki chômeur. Coalition ya Kabila nenen cool. Abotoli parti ya battre le quoi. Tolo baté. Tikelangata na pas solo biloko. Awo to yako tika batute. Fatshi président. Ma bezali démocratie finga bato. Awo nde vérité nde. Tolobaki IDPS au pouvoir, IDPS en opposition. IDPS azana pour la pona peuple. Fatshi be. Tolobaki bien. Il faut battre bayeba. Atikali wana vieux bati lukwebo msale zati. To saleki coalition ya FFC wan ya bandoki. Coalition oyo bomonaki ya FFC ezalaki seulement pour renverser pouvoir ya Fatshi Beton. Mais le président Félix Tango alobi je dois déboulonner un système. Or la mathématique est une science exacte, on ne peut pas déboulonner un système mais va déboulonner un élément. Qui est cet élément? C'est l'FCC na partenaire libanda to déboulonner bango. Le président Jean-Marie Kabunda lobi baye ko la nange. Bino botuna biso nange ngo bato ba penser ba kokota na fleur ba nange. Non. Awa nde justice nde nange. Union sacrée vrai nange. Ba nange to ba nange te. To yebisa ki bino union sacrée za file. To ko kanga mselege na union sacrée. To ko kanga mbisi nyonso ndakala. Nde to kangi bino to chebi na côté. Awa to zoeba wapi mungusu, wapi ndakala, wapi mbisi ya bien. Ndo moni ba matata pon. Ba njete ba kota ki na file. Fatibe. Awano yoki beton. Bino bozo kanise beton eza na prince te, beton eza justice. Fatia yena justice soki ezui yo papa. Wamuka. Bande kolele il faut boyeba ke mboka pendant 18 ans ekufaki. Babomi mboka 18 ans bato bosomon. Nene nkulu na lokola yebaki que je suis avec une autorité morale, c'est Kabila Kanambe, muta otungisanga zate abotoli parti ya batu lukwepo. Mais le président de la République étant qu'un garant de la nation, il veut les efforts de renverser la majorité parlementaire avec l'union sacrée de la nation. Et aujourd'hui, tous les gens de l'FCC disent Fatshi Balongo Libanda. Tolali Tolamuki Toyoka Bati le président Yassena. Aujourd'hui, maintenant, moi, je voulais demander au président Bati le ceux qui Matata pour nous protéger. À part Matata Ponyo, je vois dans Sénat, il y a des gens qui ont bongo à l'État. Oba sala crime contre l'humanité. Un sénateur, c'est titre honoraire. Un sénateur, c'est un individu comme moi. Un sénateur, c'est un citoyen congolais. Il faut nous disons que quelles sont les utilités des Sénat dans notre pays. Je vois au Sénégal, Macky Sall Boma Sénat, parce que ça c'est un désordre dans la gestion ya Mboka. Donc ce n'est pas ce désordre dans la République démocratique du Congo. Ça me fait honte. C'est bizarrement, quand je vois Matata Ponyo interpeller la justice, Sénat est protégé un antivalé. Moi je regrette beaucoup. Et puis j'ai compris que Batunion se basant à Sénat, ce sont des voleurs. Fatshi na lobato na lobate. Au moins makambo na solo et ça sérieusement. En tout cas, tant on a somona ndeko Matata Ponyo avandi wana ba Congolais boyeba ke Matata déjà arrêté. Nasire bino. Tango président ya cour près de cour de cassation. Atindela ki Matata deuxième lettre. Ya koyebisa Sénat ke nazana besoin ya mutu wana. Lokola Matata korompa ki ba sénateur rebelle. Bazwa ki musolo ba tena posi. Seulement pour protéger un antivaleur. Ba yeba ke yindiande. Na yebisa ki mutu ya tina avec salume. Awa msale bandi sobi okiminde bakangiyo. Boyoka mutu moko akimaki awu aflakant de lit. Ndeba bekuriye awa bebete 3 ans nanu asambite. Tango kosamba 20 ans de. Il est pèse viva. Oyoki awo tosa na base. Lelo yo batu yo bokoyebisa bisoni. Bo sali 18 ans na pouvoir. Tala mboka ndenge kufi. Ba Congolais bakolala lisusu te. Même musolo yo gouverneur ozoswa. 2 500 000 $ américains gouvernement zo peso pona ko réhabiliter banzela ya capital. Na kini bopeto. En tout cas, monsieur le gouverneur, toza lisu likolo ya lisu. Cette fois-ci na pouvoir à Fatshi po yiba ta sans fraise passe. Ngai kutumboloka wana bimi chef ya ngamoko. Ngala za chef ya parnanga indépendant. Je suis chef. Oyibi na annoncer yo. Moi je n'ai pas besoin ya ko garder bantivalé. Na yoki oyibi mbongo l'état to renoncer. Boyeto boyete. Bonso mona Matata Ponyo bandeko.
oyo bazoko seksamboka bato bazana problème ya ko état de droit même bandeko bakotaki na union sacrée bazali ba très très belle yango tozo senga na chef de l'état union sacrée pour la nation c'est très bien mais bato to tchaki confiance pour to sala musala pour intérêt ya mboka le même bato na lelo ba komi ko telemela sous vision ya chef de l'état nazo tala mutali boso en anti-valeur za papa bato lukwe parce que bato azo telemela matata Ponyo akota prison te c'est que vieux bato yo po yiba oye bien au pétant de droit ezali po Fatshi alobaka to yiba ato viola soki ba bengi na justice to sa nini ato yena union sacrée ezalaki mpona ko protéger ba anti-valeur et loko boso boso na papa bato lukwe to sa na état de droit awande état de droit Fatshi béton singana kingo oboyi Fatshi olo balobi oboyi Fatshi olongwe to beta masolo ya kinga kati yango kinga kati eza ya ba congolais Fayulu lobaka na biso soki na zwaki pouvoir je dois arrêter monsieur Kabila aujourd'hui tu es où na kinga kati Fayulu lelo uti wapi na kinga kati botika distraction muzito yebisi biso toko créer sécurité pour investisseur bayate est-ce que mutu ya boy toko voter ata burgumestre ya quartier aloba bien toko voter ye Fatshi bande kona soko signaler bino bato bosomona ya Kabila bazali bato bayaki po baboma mboka tous les Rwandais moi j'encourage monsieur Ndeko na biso Steve Mbikai tozo soutenir ye pour na problème etali Sénat puisque il faut Sénat salanini ekufa boko tuna ngamboloko la be question na biyano na bilili mboloko pourquoi lobi que Sénat ekufa to salaka na chambre basse oye votaka ba loi pour intérêt ya peuple ko sikoyo tolingi to tuna Sénat utilité na ngola Congo ezalaka ni c'est une bloc fabriqué par Kabila parce que pour protéger les anti Fatshi na notre constitution Sénat n'existe tolo bate bolinga to sembola bino po bayeba ke idepesa yebi politique ko le kabino yango monita una zongi muke à l'époque ya Mobutu atali constitution article 7 na article 10 alobi na mania mulenga malgré bosu nationalité mais bokotikala ko gérer institution ya mboka moko te lelo yo loi tiani tango ye batu baloba ke tiani azali bomo tiani azanga ndako kolala bandeko bosaba ndoki biso nyonso ba congolais na sima ya loi tiani to kolandela congolais nyonso toko landela pe étranger awa nazo ko informer bino malufu anga ye wana komi mpe yambe so oyo bi malufu anga te awa na Congo mindele basalaka te loi tani boso mona bandeko c'est biblique biso to lingi maintenant nous sommes en train maintenant de suivre la parole du chef de l'État parce que le président de la République lui-même a lobby boy oui toko kende une élection mais pour le moment nous sommes au travail. Nous avons besoin de travailler pour l'intérêt du peuple ko. Mouta biso na pouvoir peuple congolais. Mouta kolongola biso peuple ko. So ki peuple alobi Fatshi umela yo kolongola ye. C'est que Martin Fayulu liba. Fatshi bande ko lisolo na betele bino aw. Matata sala détournement de fonds. Na banche. Matata lia. Awe yindi awe yindi. Bongo to yoka kike Matata ngope batiaki na résidence surveillée. Ezalaki na ngoli paté. Ngape na za certifié pour la justice. Puisque nous avons besoin tango boso kanga batwana biloko ya l'été salanine. Et songa na trésor public, c'est ça notre problème. Bokanga kamere c'est très bien. Bokangeli biso wili ba konga yibi 2 millions de dollars. L'argent de poste azo ki manango na Brazzaville akomi mwana mwasi. Siko mbongo ngope to yebate sokibe sécurité Brazzaville ba tubalia yango. Ah Fatshi vraiment papa oza mwana mayeli Fatshi tango azolo ba ke bato bazo aider ngate siko biso peuple to telemi poto aider chef de l'état oya ko telemi la vision chef de l'état muka il faut kutana na peuple abeta man désordre bosakani trop lelo peut perdre abima peut perdre ba jeune congolais nyoso bolanda bande kwana ya fe ba yebisaka biso 18 abasali congolais bénéficier ni Fatshi 2 ans tala gratuité abete le chef de l'état maboko makasi Oyok Fatshi 200 bitumba na est abou betele chef de l'état maboko Fatshi 200 kuluna Congo sila la tesalini sikoyo yo lingi Fatshi salani ozando kimune 18 ans mboke poli 18 ans solo
18 boyeli biso kuluna eloko na koyebisa bino boy bande konanga ministre économie si masole betami koli eza kitoko awa mende ya mibale yango mende ngaye mende mibale Kabila reste en fonction jusqu'à nouvelle installation du nouveau président mais Fatshi article 70 Fatshi reste en fonction jusqu'à arrivée de Jésus-Christ de Nazareth oko kaka bor mende betanga pe na betango mboloko ni amayel Kabila reste en fonction jusqu'à nouvelle installation du nouveau président. Bomiko ça. Moukologa la Fatshi a eu pouvoir. Kabila libre. Mais Fatshi reste en fonction jusqu'à arrivée de Jésus-Christ de Nazareth au Fatshi be. Omoni menda kosa goloba. Nan bolobite. Boko yo comme moto benta wantia. Et puis mousonga benta wantia. Benta dilatina suka. Benta wabima Fatshi yake mfumu wa bwala nge kita nge mata Fatshi be kana nge buya Fatshi sosa bwala na lukanda mboka na yo mususu awa nde president Felix mambulelo tozoko beta na bino bande kona biso ba Kongo benu za bande Fatshi yake mpangi na beto bande ko bandundu benu landa Martin Fayulu ve yake tribalisme mingi tala mpila ba mpangi na beto na kasai bo fwaka mpangi na beto na Kikwiti bonu anaka bizingu mingi samu na Martin Fayulu. Tangu betu belandi la identité à Martin Fayulu, c'était sénégalais. C'est la violation de la loi. Fatshi, tout être humain a son droit de vivre dans ce pays. Mais Martin Fayulu côté le biso tribalisme, babomi bande ko na biso baluba na kati ya Kikwiti. Une élection. Est-ce que Martin Fayulu vraiment? Bampangi muga songa ben il faut ben nous rêver mon toit. Yake vanda mutabandu fait et puis muga songa ben yani yatu baka kana yawa baka pouvoir yatakanga Kabila mais bubu ya ikaleso ya Kabila c'est Martin Fa boke dia na yandi di 4h ou 3h du matin na lobate c'est bien ben mesanga rigima awa pela muke kufana ngo il faut Martin Fayulu ya songa betu ya kuendana na kinga kati samuna négociation à 2023 awa pe l'élection ezate Tchania lobi abato kokene l'élection tata congolais mama congolaise boye to boye est-ce que Martin Fayulu bandeko ye pas sénégalais ako postuler wala mutu ayebi yango Yesu likolo pona Congo to tikalika na Fatshi mwana Congo awa malufu anga pe Moïse Katumbi c'est un étranger wana yebani colonien Fatshi be bandeko na so kwa sire bino tanke mboloko nya mayele na yebsaka bino na pesa ka ilunga 48 heures atika gouvernement alongwa na pesa carte rouge obo yoka na Europe bo benga bolobi mboloko wandoki na yebsa bino na pesa bino une semaine soki bo yoki matata sana ndako na soli ya fufu j'ai mis ma tête à couper avec ma main c'est une prophétie vient de Dieu et puis na assurer tous les combattants na assurer tous les Congolais matata sala asala détournement de fonds seulement pour étouffer ventre ya peuple congolais ba granduire biso pendant 18 ans maintenant na gestion chef de l'état to kolingate bantivalero wanto mona ka bango liba to sana beso bango nyonso na prix Fatshi be na yebsaka bino nini 7 pays etikalika ya Fatshi lelo ka levya za wapi to tikali na Fatshi beton oyoki bande ko na bisa di progrès ba beta ka boro wana to tikali na Fatshi beton oyoki atilombo to tikali kaka na est-ce que base za o eganga ta base ya pam oyoki mbolo kwa zala ganture na base so lingo kutana ngana kinga kati na ngobila wana yaka en tout cas monsieur le gouverneur moi je ne suis pas contre Ponyo na action na yo to landi msolo ya l'état ba pesio chaque mois ozo aka 2,500,000 na gouvernement pour la réhabilitation ya Nzela. Monsieur le gouverneur ko bambela biso Nzela te salela biso musala toza na besoin Congola mona musala parmi bateau baso ko utiliser ko teleme l'état de droit peut visa chef de l'état ngobila po sana kati mais biso toza kuna te souci na biso ezali monsieur le gouverneur au sala musala et puis tozo senga na justice congolais bokangela biso monsieur Matata Ponyo toza na besoin ba arrêter monsieur Matata Ponyo ngai na bino ndenga bolandaka mboloko nya mama yele bolandaka mboloko nya mama yele plus 243 090 39 366 59 plus 243 090 39
366 59 Mboloko Nyamamayel bakoyoka nini moto bentadi latina suka muntu yatina avec salume banda il faut betu nyo sobetu soutenir Fatshi 2023 élection yo vanda avec Fatshi prêt Fatshi kotika la président jusqu'à arriver ya Yesu Masia na kati ya Congo olingo lingate Fatshi nde président na pesi bande konanga nyoso mbote papa okende na kati ya Londres ser na ngai Jonathan Mulienge ser na pesi mbote bele na pesi mama Jenete oyo na lingaka mingi ser na nga mwana mungala ha, mama la reine beto vanda mer yonde mutozo modifier banzele na biso salawana nazoko salwe lisusu chamari kabunda grand coach olobaka na biso bako nanger le loba nanger nazo salwe lisusu serge na biso kabuya nzamba pambo la bino na musala malam tozaka na sima na bino 2023 Fatshi ka président Fatshi abeta gratuité ba congolais minoko ekangama to yebite eske Fayulu pe togo atie mutu ya solo bako voter ba action ya malamu boy awa pe ministre économie a telemi alobi ko lia ko sepela betadi en désordre boyoki be ba sololi déjà na ba opérateur économique bazoki tisambala moko taxe awa biloko tito comme le 20 masola biloko tokobeta ngote dollar ekokitande sikoyo kongola linga bukulu bwanseka mifio koto bikulu bwanseka luku ya ibetu ke bingana bandunu na bampangi na betu bakasaiba babenga ngo bukulu bwa na matamba papa awo kongola tango azoli ndakale vandi na longa na sani esili Fatshi wu bitumba la este sili fufu pe yen désordre Fatshi wu mela na yo oko nunela wana nde awa Fayulu élection to yebite ozate parce que Fatshi ayena biloko moko somo kongola lala nzala panda mila yo longo ela ye Fatshi ayena demas botika Fatshi avanda papa pona Fatshi na yebisaka mino pona président Félix j'aime mis ma tête à couper soki ko violenga boko violenga soki beko betanga masasi boko bomanga à part chef de l'état Félix na Congo muto asali susu te to lobi muto kotika la libela chef de l'état Fatshi be oyo ba congolais balinga boetele yema bongo makasi ministre économie pa lobi awa ngai nazo gagner 2023 na bima pe ministre ya gouvernement alobi te Fatshi awa déjà tozo beta biloko kolia bande ko boyebi dossier ya Matata Ponyo bato ebele bakokende memba vie bato wana bazana kati oyo bozoka memba Neyemi Mulangi bazana kati babo shabo bango nyonso membi bamina kwana surtout ye Kimbuta ne parlons pas amuto atikali biso fulo nani leki ya Kimbuta ngobila ti ngata unamona ka ngobila na benga ka ye Kimbuta leki na ye donc Kimbuta grand frère ya ngobila tala ki sasa zo kundama bino ba congolais bo vandi na ba kinwa il faut boyeba ke ngobila zo sala lokote en tout cas parmi bato bazo teleme le visa chef de l'état ngobila za na kati yango tozo senga na mkonza mboka lokola yela ki biso démocratie na de le peuple d'abord toza na besoin bato ba kotungisa visa chef de l'état akokutana na peuple ko Fatshi be il faut to encourager ndete ba ministre de l'économie asana soutien peuple abetele ye maboko makasi betele ministre de l'économie maboko boete bas ambolo ye wana kena ye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.